BBC. Ouais, BBC. Analyste à Mayele, au finger, tout est réglé. On parle calme, on parle vrai, pas de haine, juste le respect. On regarde, on comprend, on analyse tranquillement. Les mamas, les papas suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui vient, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet PSP, c'est rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose des questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, copé ça n'a pas argument. Na esprit. Pas ou non? La boîte de nuit, la boîte de nuit. Bah mais ça n'a bima bima na bango. Maman, donc moi na mineur bon que boîte de nuit. Mais ça c'est grave. Akumba ape mutuka. Akumba déjà mutuka. Mais que c'est déjà mutuka. Parce que moi na muke aucun rocha kumba mutuka ndengini ya mineur eza hors la loi. On est là. Yé mutalié yé ah yé mutalié si moi na wana ah yo comme mufia zolo ba ko mutalié yé. C'est là pardon papa na ngaya pardon. Nga ekutu boss, pas kumba mutuka. Papa bien ke boss. Asala ape judo. Azali judoka. Attends, nga bisamu tant malamu ki ba voisin babengi bon pas bisa mutuka po ba bisa mutuka. Akitipe aye po bisa bisi mutuka na balabala. Kokota sali crise liboso porte ya voisin na bango. Tant asali crise bon wale. Ba ye papa na kicha amemi e bo bato mwana za ko bimisa ba miyoyo amemi biso ikoye ke ba keni mama ko soit sebeko soit hôpital à sebeko ou ta kitambo ndoka ba keni na chapelle de vainqueur ba ça mais la chapelle de vainqueur parce que non le info de azaki déjà abonné da ko pema na abonné da ko pema na taba keni na chapelle de vainqueur ba sali prière ti ba kendaka ba matamutuka ba kebwe kana bango te ba kebwe kana bango ti ba kena ngalema ba esi ba boyene bembe dans Alexa déjà est en église. Attends chérie, attends ma chérie parce que yo lokolo vandi a venir moko na bango ya na azana ajini grand frère na age mona na ba solo la ka comme vieux plus petit na vieux. Ah ok yo skona ye boza ba génération moko age moko. Ngapi aza mukolo ne mwana aza mwa mukie okusa 17 ans les 3. 17 ans les 3, je crois grand frère no ya azana âge nini pour ba comme petit na vieux bongo ba boîte de nuit et tout. Grand frère na aza mukolo ala mukolo mukolo ba sola kaka etake ya betaka bale ya za jidoka. Ah ok. Donc je crois bovandi a venir moko mais 40e parcelle. Boza bino 40e parcelle. Ba on baza na bujala to dans écart à venir encore. Ah ok, bon tapoter partager. Donc il y a bon bango. Ba benga kina bino pe ba to venir to boya ki ko apprendre ngo après. To ya ki to biso to vivre ngo. To kele penna to vivre ngo bana. Ah, vous sur place. Oui. Et ça qui va être ni. Ba to pour ba tunde ba tukutu. Ba zo ba pour ni apesa ke bilamba na ya théâtre. Asa nango ba vidéo. Donc et ça là qui mbala liboso ala kabilamba ya pakolowi ya théâtre. Mbali boso ata bilamba na ye ya théâtre. Asenga ki asa nango pasa ba vidéo. Oui. Donc tant ala ti bilamba wana asali ba vidéo. Asali ba vidéo na butu. Asa ba vidéo na butu na bokwa. Asa ba vidéo na butu. Asa ba vidéo. Asa ba vidéo na bokwa part. Asa ba vidéo à partir de 21h 22h asa ba vidéo ni na balabala zo bina kani papa na sala kati. Oui. Azo bina
Allez, attends, ça la vidéo là, vous oui, continuez ce côté on a continué. Poster le quoi c'est anniversaire na non? Fallait poster. A poster pas vidéo na compte na elle. Oui. A poster là. Après Simba, ayaki sous la mukana minu yake mona papa la ye. On est là. La vidéo on a posté quand partir à 0h. Quand papa na lamuki, j'ai pas lamuki. On est là, Zela, ma chérie. Zela nanu. Distance ya ndaku yoza na quartier moko na ye. Toza a diagonale na bango. Banda place bovanda kati église ya eza wapi? Église eza combien de minutes manda? Combien de temps? Église eza lokola. De église eza lokola na 5e avenue. Destination Lieu-Pardieu. Prochaine arrêt. Ah, donc église na 5e avenue. Donc église eza moins distance n'a pas na bango. Si ba comme on a ba cause na 30 à 40. Si kuna église pasteur avanda na église. Ndakwa pasteur eza kuna. L'église ye pasteur avanda na kati église. Ah. Là on a habité ce pasteur avanda na kati église soit ba frère bazaki na église ne ba sala que prière. Donc église nanda ko eza ba 40 minutes. D'accord. OK, merci. La kiti na linga kana yeba. Mama kiasi 30 minutes. 30 à 40 la chapelle des vainqueurs. Chapelle des vainqueurs. Chapelle des vainqueurs. Chapelle des vainqueurs, ya komini nini? Ya komini po eza ebele, ya komini. Ya Kitambo. Ya Kitambo. Oye, ozana photo ya pasteur wana? Te, toza photo pasteur, te nga assemble la kuna te. Merci ngana kiti azelanga makiese tangu na koya akolapa kolela mwana wana ye lowi wana. Merci. Balekisi nde air. Balekisa ki air na église. Poso ki bakenete na hôpital Sebeko eza pembeni. Oui. Hôpital ya Sebeko. Eza pembeni. Soki bakateba bakenete na Sebeko. Eza pembeni kutu na ndaku ke église. Hôpital eza pembeni. Ya Sebeko na pembeni ke église. Poso bakateba église. So bakene na Sebeko balinga bazota premier soin etake ba transférer bango. Yes, ouais, donc bango baleki na bango hôpital bakene bango na église. Baka église non te. Sengi. Oui. Moi ya kitoko bongo ya moi ya kitoko. Oui. Eh Seigneur Jésus moi na kitoko bo nzamba lola. Ndeko sengi na matso na tindeli o mata. Na toza na besoin batutu o bavani na avenir ya Pakalowi. Batutu o bosakani na mwana oyo. O bokoli na ye. Boya bobo relate bisope parce que ndeko na biso moi si grand frère na ye ba solo la kana mwana ya Pakalowi akufi. Bon. Donc bango ba vivre na kambo ngo penza boy. Sko teni Pakalowi alatsaki mwana. O a permettre ki mwana la taka tout justement enza Pakalowi alekisi mwana ye moko. C'est pas normal. S'il vous plaît, ma belle. Oui. Tolobaka seki Pakalowi alekisi mwana. Et comme il y a foka mutalekisa mwana. Foka mutalekisa mwana. Oui, oui. Et l'homme sous boti kananu. Et l'homme sous boti mwana pita ki crise pour que ne mon hôpital passager na moto otana utaki. Ezaka ne foka papa na ya liaye. Comment ça la ya mo pe ba analyse. Téléphone oh non. Bosala na bongo te. Bosala na analyse pe mususu bien. Parce que ne to ça pe ba check up na banjoto na biso te. To sala ba check up te. Biloko to olia ba kiti. Biloko to olia. To contrôle ango ba jio to me sabana. To contrôle ango te. Na bo hôpital ba ne bele ba komi na ba diabète. O na mona mo a 5 ans na kalembele mbe mo na 3 ans. Ana diabète. Sko to lobani. Attends. Côté déjà il y a Elamba et Pakalowi, côté wana ekobima bendisi ya sacrifice. Pourquoi? Comment ça fait-il que pour la première fois wana a la teni à Pakalowi?
les jours suivants liwa ya mwana tu trouves ça c'est normal jour soki ezama ke mwana naye mo asengaki yango asala imour soki eza ke mwana naye mo asengaki yango asala imour na ye mpo na anniversaire na ye to oloba nini alamemi mwana epa dadi soki ye mo mwana na asengaki elamba papa na ye alata asala imour na ye mpo na anniversaire na ye aposte eza omoni yo soki nazalaki ndeko ya pakalo wi deja nanu ye mo pakalo so nazalaki ndeko nene nga na beta yanga milangi omoni aka bamilangi ya koka wana omoni ka ndeko na mwasi na ye ibongo yo sikoyo ntango nga oya okota wana soko ozalaki wana nga mpe ana na friki mama botike mpe alela mwana na kimia non banalise ko mama ndenge akendaki na mwana mama ndenge akendaki na mwana na bili eza bien ata kukofinga ata so bosali nini botika papa kalo alela mwana na bo bandoki bakongole ya solo asita kuna timosoko tatano na badadi na bino de merde bapasteur ningwak masaka bapasteur nyonso naninga bino te mabola bamama ya bino alela na kimia bolole balisio mwana akufi na volonté nzambe izengi soka mwana akufi na volonté nzambe destiny batie wana nina fungola micro ndeko awa sokoloba na kango micro awa nakiti so nanu parce que yo masolo no andako esokotela bato awa nazokango micro mais apparemment ezokanga te réseau na yo nina loba parce que photo yo ka maître Blacos moto na bwania po ekomi buzoba pakalo wi mwana kufika kaboy pakalo wi libola mama na makatatata na mapungu na yo ya yo moko mama bon ya yo moko na ba mama no yo loba tika mama bonjour mama et bonjour maman est-ce que makambo zolo ozo courant nango makambo ozoloba makambo na soka ye moko pakalo ya lobaki ye moko pakalo ya lobaki ndeto so tikela mutu eza live non mais faut tikela batu temps oyo ka batu ko biso beto peso temps yo oloba ya on a bibo loba makambo lingo loba avec une bonne manière oui bonne manière yo na bonne manière yo na bonne manière yo bana mania pakalo pesanga ye no bana mania malamu no bana bien mama zela kezela no bana mania bien mazela tozolo ba poto se comprendre non tozolo ba poto se comprendre tikela ma parole kela mama tikela ma parole na biboya na koko tiela yo video omona ke naza ana kati ya ndako esika matanga ezali ata soki oza na poto okoki kofinga biso te toza na Congo parce que oleki biso na eloko te oza na makila biso te toza na makila yango na lelo mpe kanga mbanga mais sikoyo naloba kokitisa bango te kokitisa bango te kokitisa te na place ya mwana imbécile fallait pour to quitter nano fallait pour kitisa ye fallait pour kitisa ye zongisa bango on est là zongisa bango fallait pour kitisa bango si ça se trouve baza famille ya bolole ya mbinga mwasi ya rezona na masoko ya mwasi pakalo wit on est là yoka kolela ya mame mwana nakochela bino boyoka zoba ya mama mwana nga fallait pour kitisa bango on est là zongisa ye nano yoka bolole ya mama papa kitoko yoka papa nanga yoka bolole ya mama ye azakolela na ye penza te azoloba na ye metanga monika botapoter au maximum partager tapoter au maximum partager botaba cadeau visibilité vendre bien yoka ye si message fallait pour kitisa bango te ngana kosala échange de paroles tena mwana wa bisuba azana kishasa kuna azamona muke même na voix na ye azamona bisuba ake kosukola bien kuna nyama tale loko ne sukola ngo bien tena sena ba ya ba cantine si akanisi soto ki mai na pompe oke sukola kono ndo sukoli bien bolole nyama yo ko sukola bien ko le kabiso to ana poto imbécile mai so bi machoa na muta ke na cantine esa pareil bolole ngana lobi te ke na l'équipe to kishasa ngana ese loba lokwa yo lobi osakuna to yoka yo ona koche pe video ok toyoka yo mama kitisa modinani nai toyoka yo e komi yo ko le bana biso wete po yo sana poto po biso tana bo kishasa be kiso ne logo telefone ya mama no nyam
zoba mwana bisuba oyo oloba nanga bongo fona kitisa ye loko pampambo oyo omoni bana ya mike oyo lokola bazwa deja bamapumbu ya mibali bakoma omona tokoma baninga ti imbécile ngana na mwana ya mokolo yo ya omanke nga respect zoba niama so aza mpe peti oyo pakalo ye mpe mo mpe alekaka ye toyebi na biso mpe te imbécile po bana bazalaka sosi azwi bora mikolo akoma omona ondire neti batantini bakomi lokola ye imbécile ke tie lelo pakalo ye akofinga matina ti yo pakalo yo moni yo na réseaux sociaux okotika na mauvais souvenir na titi da buzoba no sali parce que bino boye bateke pakalo ya zesu na bana misusu so to bercer pakalo wi c'est que tozo zele suli wa ya bana misusu buzoba ya tata bolole ya mubali mbwa aramo yo mwana keko kufa kaka mama pe lisu mususu so nazo finge pona nini papa kitoko na landeli video yo ka mama azo solana ye asili couper ya mwana zoloba awe kabaninga tenga moni ka ba camarade ya mwana ba ye minutes ezala 2 minutes est-ce que yeba kite ke mutu soka koyi ba memaka na hôpital ozomona place oyo maman Ornella nazo ebisa danger ya makambu ya ba église yangoyo de deux amemi mwana akomi na mwana wapi na église na lobi te ke ba pasteur ba médecin bazalaka te na Congo pe ba pasteur ya ba médecin bazalaka mais soki tobi tota na majorité baza ba médecin te siko tala malhonnêteté ya bato ya miyibi ya ba magasin o ba ye na Congo bazo bebisa société olie baloba na ye papa makambo nzambe eza makambo nzambe mais ningo ye na mwana oyo biso toza responsable te kaka ndenge ozokoma na porte baluka mema mwana hôpital biso totikali tozosambela nzambe parce que nzambe oyo biso toteyaka bino azalaka partout oza na besoin te oya na mwana awa parce que soki biso bapesi biso sango nzambe wana aza na yo mama Ornella yango nazoloba ke bacongolais ti lelo nano bacomprendre makambo ya baeglise te comment c'est possible bomoni baye na mwana na état moko grave baye na mwana na état moko grave et bino bovandi nanu bobanda kosambela donc ezolakisa ke même na bapasteur oyo batoyaka bino bacongolais bayebi na bango même pa nzambe wana parce que un pasteur oyo aza na croyance ya solo oyo ayebi ke nzambe moko existaka aza omnipotent aza omniscient aza omniprésent alingaki abenga na bango angaka loba pakalowi zwa mwana kende na église biso na minute oyo tozosambela nzambe na biso aza na yo ndenge bozokende na voiture ndenge bozokende na hôpital oza na besoin te ya kolekisa air awa parce que na niveau mwana komi nango jamais église ekoki koluka kosunga ye na prière il faut bato bakotisa matière d'élément batala eloko nini eza na kati ya nzoto ya mutu sikoyo mutu aboye mama Ornella azoya na TV pavandi na ye ozomona ndenge avandi kaka zoba yango mona congolais tala mama Ornella telema mokeka une seconde nabi telema moke une seconde papa non telema na liboso kaka ok mama Ornella tala place cerveau ezali ti congolais yoka tala place cerveau ezali mama Ornella tala congolais alongoli cerveau na yo tala trajet ya kolongola cerveau ti akomisa cerveau ekoma tibia so yebisanga yo kozala na peuple nini ya korefléchir congolais ye moko alongoli cerveau na ye akomisa yango na makolo abenga yango tibia donc na mutu na ye toyebi te siko kombo ezala na mutu ezalaka kombo nini parce que yabaka tibia donc tala siko peuple ya ndenge wana donc toza na mutu oyo aza na bamillion de gens oyo balandaka ye na nsima aye na ye mpe kovanda siko message nini oyo azopase déjà na peuple oyo balongola cerveau na bango batiango na tibia message nini oyo akopase bango je n'arrive même pas à comprendre comment une société oyo tokovanda na bango bazala bazoba boye congolais akomi tellement zoba ye moko azoboma mwana na ye abomi mwana na ye non na ndenge bino bozolobela makambo alataki bilamba abomi mwana na ye parce que azali bolole parce que azali na cerveau ya réflexion te mutu akwei bamemaka ye na hôpital ozala na mbongo te tu dois l'amener d'abord à l'hôpital soki ezalaki na bapays oyo eza organisé le métier il faut bakanga ye
parce que tout ça déjà na société na biso eza déjà ya kokufa ornela tozomona ngo bato bazokweya okomona congolais ayebi même pas premier secours ndenge nini ya kotia mutu na PLS ndenge nini ya kotia mutu na position de sécurité congolais ayebi te congolais ayebi yango te so mutu ndenge wana ndenge ni bokenda kokanga bandoki te ndenge ni bokenda kokanga banoko bandoki te ndenge ni bokenda kokanga batata mosi bandoki te ndenge ni bokenda kokanga meme nyau okomona congolais akangi nyau ndoki congolais akangi mbwa ndoki soko ozwi mbwa ya vétérinaire comme congolais ayebi na ye makambo te vétérinaire azokama bayeli ye nyau mais congolais azobengi eza mutu. Est-ce qu'on se rendre compte congolais amemi nyau na vétérinaire mazoyebi so omoni nyau oyo aza mutu atakaki nga mais vétérinaire azomona ke eza nyama tala niveau tokomi eza nyama voilà c'est ça papa. Tala niveau tokomi nango yango peuple oyo ngai nazoloba à chaque fois congolais azali ko mériter ko vanda na mokili te il faut ba congolais nazo comprendre te ba bombe nyonso beti na Israël et soukeli ka na Israël mais nzamba ba congolais asambela kazala nzamba Israël il fallait ba bombe on est contaminé et yati na Congo et ya na bandaka ba congolais na ba poto et boma bango parce que tozo mériter mokili oyo te. Toko na batu déjà maman nanga be mutu abomi mwana ye siko utilité na bango na mokili eza utilité nini yebisanga na c'est ça ça c'est pas normal pakalowi no papa pakalowi sinon tanye mona ya obondela na pona mwana mais ya bondeli yo tanke papa obondeli la pona mwana ça maman on est là to réfléchir ensemble yozo bondela nzambe oyo minoka ba congolais bolobaka nyonso eyaka esala mangana sama belo ezaka volonté nani ezaka volonté na yo ok tangu mona na koya koyi na volonté na tika pe baninga baloba ko lingi osala live ekoma ya yo mama zela ka sazo na cité mama zela ko loba te mama. S'il vous plaît, vous patientez. Maître Blacos, c'est mon grand frère. Bon, c'est là. Maître Blacos, c'est mon grand frère. Ce Maître Blacos à Zoloba, Fobotikaya Loba, Soka Sissia Kiti. Après, nous, on continue. Mais bon, Congolais, en contradiction, est-ce que Mamba Zoloba, mais dans le sens, Azoloba Mambo est très capital. Mais il y a la Goloba. Mais Azoloba est très capital, maman Nangaï. Patientez, maman. Patientez, papa Blacos, ça c'est ça, Oloba. Moi, on a l'ingara respect na papa Blacos. Papa Blacos, Loba, papa Nangaï. Limbisa, hein? Maman, on est là. Biso ba Congolais, Tolobaka, nyonso eyelaka biso na mokili, ezalaka volonté ya Nzambe. Soki mutakufi Tolobaka nini, Nzambe azwi nini, azwi pema na ye. Sikoyo mwana biso akwei, ça veut dire que ezalaki volonté ya Nzambe. Sikoyo nga pourquoi na kosambela? Nga pourquoi na kosambela? Soki na yebi ke mwana nga kwei eza volonté ya Nzambe. Siko nga na kosambela Nzambe pona sala nini? Parce que kokwea mwana na Nzambe muta décider mwana na kwea. So nga na kosambela Nzambe pona Nzambe sala nini? Parce que Nzambe soka décider mwana na kwea te, mwana na nga kwea te. Ko mwana kwei na volonté ya Nzambe. So nga na kosambela muta décider na ye mwana na kwea. Siko mwana na kufi tango bango bakie kolela, babanda koloba Nzambe abotoli mutema na ye na volonté na ye. Siko yo banda kosambela Nzambe pona ye. Oyebi déjà na avance que eza volonté na ye. Pour vous dire que Congolais tilelo nana comprendre naye makambu ya église wana te obaya côté ya bango. Maman on est là. Comme naza mona pause na kovanda awa na yoka ba réflexion ya ba maman ya bololé na ba papa ya bololé parce que na lelo faut na attaquer bango parce que Pakalowi azali bololé abomi mwana na ye. Mona Pakalowi akufi Mama Ornella parce que Pakalowi abomi ye na ki kozanga boyebi ya kozala irresponsable, il y a manque de connaissances, il y a ba millions de Congolais. Oui. Et na minute ndenge tozo baboye, ba Congolais belé bazo kufa, soki Nzambe ndenge bino bo croyaka na ye, a créaki bango pona mingi ba kufa lundi, misusu ba kufi mardi. Nzamba ba kufi pardon, Nzamba créaki bango kufa lundi, ya kufi dimanche Nzamba bazo kamwa. Yo ndenge nini oye dimanche nga na programme ki yo kufa lundi pona nini parce que bazangi koyeba. Na mbite ke mwana nga kufa te. Mais soki mwana oyo bazwaki responsabilité na bango na moment koyaki enga ke zala na makambo ebele o enga ke permettre ba yeba mwana azwi nini.
manque d'oxygène. Voilà, pour sauver moi na mbango. Merci. Nakangi miko pesa maman awolela ki aloba to yoka ena. D'accord papa na ngai. Mama fungola micro loba. Nafongoli micro ya liboso nanu nalingi nazongisa papa wazoloba munoko mingi lokola chaku ayebi makambo ya Nzambe te mama oye kofinga to oye kofinga te mama oye kofinga to oye ko une puissance pour ceux-là qui sont en couple mpaka lowi aza mosali na Nzambe bolole oya plaka zobenga ngayenda za bolole mais ozo finga pona nini mama ozo finga loba solo la ozali zoba ya mama yo ozali zoba ozo finga ni okita te yo black kizengi black ozandoki oye kofinga ozofinga batu ozofinga ba vainqueur yo kizengi nyama mais oye kofinga to oye kopesa mutuka etuta yo okosala accident imbécile ozofinga paster na biso zoba ya mama na mwa kita kuna imbécile zoba ya ba congolais ofinga grand frère nanga bazoba ya ba congolais bazebele ofinga te pesa ya nona yo mais lokolo za bakalowi akoma pasteur depuis quand akoma pasteur mukoni parole ça la pasteur boza bazoba ba congolais vérité ba réalité boni buzoba boy ba congolais pasteur buzoba o mati pesa ya nona yo mutra mta pesa ya nona ye voilà mutana doit finga mettre blacoste oh finga dégage voilà parce que makambo ya lobby makambo est ça très capital parce que ceux qui ont eu que ça volonté ensemble au bon de la Pologne si ko tant que eu que ça volonté ensemble te yangwana au bandai ko bon de la mais si ko so eu ça volonté ensemble te na place au bon de la mais mamu tu hôpital so ko bon de la kuna hôpital c'est pas grave papa na okufa le na bidini mutakufa toyoka nani mukwamishi loba mikumwashi nani mukwamishi loba fungola micro mama na ngai bonjour bébé loba maman oui aime comme ça oui en fait nanga loba noko continue ma mozo sala pour moi na za temina na bazaki victime na beau-frère nanga makamka ba église omoni ezaki na olika mbongo te mwana nga akufa kaka makambo yo donc bazali ma kosapela oyebi ke akoti azaki malade balobi non ba meme na église c'était même pas pour na mbongo c'était pas par rapport à l'argent te ezaki pasteur na bango baza na droit komela bakisi te il faut bakote eza église moko boye je me rappelle ezaki ya baluba boye donc bakokota église te bakomela kisi te foka koprier oyebi ke beau-frère na akufa na église sikoyo mwana na ye ya moke azalaka kobela abotamaka prématuré mpo bazeba mapasa ozo imagine ke mwana akufi na hôpital papa akufi na église donc c'est pas la première fois maman on est là mosala boosala eza très bien beau-frère na akufa mais tant akufi ale baye aussi retrouver na hôpital na mama ye mona mobali na mwana donc vraiment il faut otelemba makambo parce que eza na église moko ezala bongo nga beau-frère na nga na témoin akufa kuna ezali makambo mbongo te makambo papa blakosi azobela aza na raison soki moto azobela bomemena na hôpital pourquoi komemena ndenge bapasteur soki bokende koprie bomeme na nini basuivre nanu santé na ye soki bosala baprie boseka prie kuna na église c'est pas la première fois basala yango ebele eza te parce que o te bani bazwa raison mpo bahôpital aki basengaka nanu mbongo non bakosi eza moko basala yango bongo oyo bozomata bopesa explication na bino botika kofinga bato bazotelemela puiske eza na bato ebele baza na baexemple makambo ya bapaster oyo base retrouve na baéglise ole bakende na hôpital oyebi yango nengaka na participe na mama onela solola osolola bien soki moto aye kosala babétise d'accord merci beaucoup mama na ngai mais oui moto aza na droit ofinga moto aza te moto ofinga maître blacos aza te omeki dégage voilà ah oui c'est mon grand frère oui moi je suis fier de lui alobelika ndenge frère ok c'est bon maman merci beaucoup bébé na ngai merci siko fo toyoka nani toyoka
Erika Loba, fungola micro. Erika fungola micro. Bonjour. Bonjour. Naturel toujours, je t'aime beaucoup. Oui, moi aussi je t'aime beaucoup, maman. Loba bébé nangai. Moi aussi je t'aime beaucoup. Nalobi, hein. Pakaloya comme pasteur depuis Namboka Nini. Voilà Nini, vraiment, pasteur depuis quand? Pakaloya comme pasteur Namboka Nini. Lelo soko vandi na mwana koyi. Mais mana ni mwana nani l'hôpital nani? Parce que docteur akoye ba eloko ni les sali pour mwana koyi. Ba memaka nani mwana l'hôpital. Après l'hôpital sima, osambela na sima. Bino bokomo mema bana na mwana koyi mi mwana église. Donc ba pasteur wana bakoma ba nani nzambe ba sexe rabato. Hein? Bakoma ba docteur, hein? Ye maman ya zo finga zo. Terre en Christ ok ko finga moto pe na life. Oyo ba ke no a finga pasteur na biso ba terre bango bongo pakaloya pasteur te abomi mwana na négligence ne moko abomi mwana ba lo baté pour nami. Abomi mwana fala mema mwana na l'hôpital. Hein? Alors ba ke no ni no fois wana sala accident na buto alela kufa boye boye zo finga pasteur na bango yenda kufa na buto alelo. Nzama limbisa maloba ni yene mutako kufa. Oh. Hein? Mwana koyi bo mema mwana l'hôpital oko boma mwana nani mwana motebo boma mwana négligence depuis qu'on parle ya comme pasteur boli ko kwa na ba pasteur ba comme ko ba Jésus baka batolo ko abiso ba on bazo sala masumu ni nene ko le quand même na biso hein mwana koyi mema mwana l'hôpital tene ko bomisa mwana ba loba te pour na parole ya azana na bomi mwana on est là la kitchen nga je t'aime beaucoup chérie. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup, maman Nangaï. Merci beaucoup. Bisous, bisous, mon cœur. Allô? Bisous, mon cœur. Oui. Ok, bisous, mon amour. Bon, tapoter la famille. Bonjour, maman. Photo yoka. Carole, Loba. Bonjour, bébé. Toke tout, na tout. Carole. Carole, Loba. On a participé car on a live. Oui, c'est ça. Et là, quand les bossons dans zone, on a pas pasteur. Soko yebite na ozalo obligé au kitso. Oui, zela. Pasteur. Sina fungola micro. Donc soko yebite o matin ça pona ko loba. Voilà. Zela bébé na ngai pona ko pour na tout. Nani boss lady loba. Boss lady loba. Sobo mati faut ça rassure que mati pona ko loba. Hello. Boss lady loba. Oui. Oui, boyo kanga. Nga ona ngena loba. Exact. Nzambe ane na ba église à Congo te. Parce que oui. Biso d'abord tu na biso ku makambo. Tu kutu histoire ya christianisme te. To jiraka na Bible, tu kutu place, tu kutu bat bakoma Bible te. Nga na yebi batu bakoma Bible, na yebi histoire à Bible, mais beaucoup de Congolais ne connaissent même pas, ils font pas leur propre recherche. Mais tu vas le voir jurer sur la Bible. Alors que, Bambo comme sous quand même, les gens qui sont intelligents, faites quand même les recherches. Na ba croyance, bilor bo croire. Vous faites vos recherches, vous connaissez qui a écrit la Bible, comment la Bible a été composée. La Bible a été rectifiée plusieurs fois. Mais il faut voir comment les Congolais viennent jurer tout. La Bible a dit ceci, mais boyebi banan ba koma Bible te Bible uta na lola te. Nzambe te muta koma Bible. Ce sont les personnes comme nous qui n'étaient même pas chrétiens. C'était les païens même qui ont écrit la Bible et modifié plusieurs fois. La seule Bible qui n'a jamais été modifiée, c'est la Bible éthiopienne. C'est pour ça que je dis que le Congo, dans les églises du Congo, il n'y a même pas Dieu. On prie dans l'air. Le prière l'avant dans l'air. Regarde, en Amérique, tu ne vas pas voir église ici, là, tu ne vas pas voir les gens aller dans les retraites. Même beaucoup de musique. Ma chérie, là, Bible, on parle aussi de effet à liwa ya mwana ya pakalowi. Parce que tant mwana sali crise, ya bani ko bonde na pour mwana. Ensuite, ori amema mwana na hôpital, eza plus proche na bango, eza proche na bango. Kamata mema mwana na église, eza soki 30 à 40 minutes na bango, pasteur wana nanu abanda nanu ko bonde la pona mwana. Till les temps où même moi dans l'hôpital, moi déjà c'est me couper là qui. Mais dans de bons pays, Pakaloui devait être en prison, avec son pasteur. Oui.
Oui. Oui. Ça, c'est non-assistance en personne en danger. Personne en danger. Normalement, les pasteurs, là, tous les pasteurs qui font ce genre de choses-là doivent être arrêtés. Mais au Congo, on laisse tout. Il n'y a même pas de loi. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. On doit un peu réfléchir sur nos croyances. On doit faire nos propres recherches pour savoir qui ont pris vraiment. Parce que Dieu, je pense même pas que Dieu, avant même la religion, les religions, Dieu existait déjà. Donc, on va pas dire que tous les gens qui n'ont pas connu le christianisme, bien les musulmans ou tous les trucs là sont allés en enfer. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup ma chérie pour merci beaucoup bébé. D'accord. Maître Blacos. En tout cas, Maître Blacos, musalo oyo to mayele oyo zanango to conscience oyo zanango si c'est que bate belé ba olinga yote bate belé ba olinga yote parce que comme on a bazoba ya ba congolais mambo ozoloba même tamati agi par mobo ezakazala na buzo basali erreur mais aye yo lobi ba vérité ya ko finga ezake po ba lembisa yo donc les Maître de Blacos ba congolais to za bazoba batamayele baza mukie. Donc moi dans ce cas koufi eza paraloïde mais d'abord misi mo na ye négligence parce que négligence oya salaki OK na moi na hôpital et na l'église donc par l'angeza buzoba alors Maître Blacos mo toi comme mato ko finga yo to comprendre que bazande sima ya ba pasteur wana alors comment on a ozo kumisa que pasteur ozo finga pasteur na ba yo moko mati na panel we ko finga exemple ça nango te donc na biso to finga na ta panel na yo mdozo sambela yo ko défendre pasteur na yo osali ko buzoba